na motote po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Le pasteur Alpha, autrefois Kacher Zabol. Est-ce que invité na mokola le lozane sengona ye? Yani toke bina na terme ya ngala bana kindoki. Poko mati oko na niveau kindoki wana ebanda kindoki. Oui, ngana botami na ba famille moko o ezana ba lien coutumière. Tant bazo luka qui peut remplacer un jour trône. Le col la maman zaye moko faut azala na remplaçant. Remplaçant de sikami na pouvoir coutumière. Pasteur, lorsque vous baza bamba, vous parlez de quoi exactement? C'est ça. Azan nguyati. Quand déjà personne mena mutune sauter. Ana bino éliminé. Batiki e mopanzi. Ko ta grand frère nanga. Kutu ye ba momaye. Tant na kena deuxième monde na we ba koma ya kofi. Novembre ya année moko. Na 0h35 minutes. Papa va la muki pour basa la fête. Alors babandi ko loba. Ba mukili bazo ba phénomène ndoyete ba bazo kufa. Abi non. Azala ndoyi na ngai. Oh, pendant bazo ba wana troisième personne ça sera qui ba on visite. Ezala moi sous bala yebie ki avant ça la ba passer na fête bien faut ba beta eh. Ba beti penza ma kofi. Après ba leki na hâte. Ya ba kulu na pe ba bimi. Ya no ba. Comme papa zo pesa maman semence, après c'est deux semences. Semence à papa pour na zalonga na zo sabino le na plateau, mais semence à muto na pona bota mana kindoki. Comment na yeba ki yango? Tant on a bandi ko vivre na katazima maman 4 mois plus tard. Nazwa visite à Liboso, on a salaki na kenda ki voyage na Paris. Na bon. Oui. Na 4 mois. Zema maman ya 4 mois na kenda Paris na zaki na 40 ans. Muto a salaki visite, c'était Lucifer. Deuxième voyage. Zema maman zaki 5 mois, ndé na kenda ki na Vatican. Na Rome, en époque, pape était pape Jean-Paul II. Donc il a ma solo. Peu pour la baiser corps et à Saint-Irita des cases. C'est la haute magie à monde, c'est l'église catholique. On a parlé de la magie, on a eu comme on a moqué les acquis, mais c'est la baie. Eh maman. Il veut pardon, puis ça va bien bic. Nous avons comme on a 60 ans, na quand on a un chiffre 6. 6 à 66. Pour nous avoir marque. Dès la salle qui mariage, na femme au babengaka. Reine de la côte. Kanali boum. Nous sommes dans une option de la zone. Non, 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 non. Vous allez m'embaucher, quitter mon thème. Tomber la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lucifer. Nabi Eolega comment? Alors, bien, dans la posa, on peut s'engager mutu. Mais il faut être une chrétienne. Moi, je suis un chrétien. Tout le monde est chrétien, tout ça la sonne à Bonzab. Il y a un pasteur qui est oh, mais ça t'a été Bonzab. Alors, c'est un peu de moi. Bananzambende basalaka ba scandale obisto mona ka ba né de nouveau ba pire scandalisme ya Bible. Mona moso wana zaki protocole makambo ya mabe. Ngana na commandé de nouveau boy jamais ba komona ngana lekita ba kachera suna kina vandi. Jamais. Tant on Lucifer abimisanga na coin. Oy ba kezana bato mususu ba existe kate. Lucifer abimise squelette moko parmi les 4 squelettes vivants. Alati elongi ya camarade ne aye ko empêcher. Ndeko Keba na camarade nous a kanu avant qu'il même tata na yo. Alors, Lucifer azwa kingu mamoko alatinga na kingu et comme chenette. Alors na ngomoni mona moso aulu la ka chenette yo lati. Mamota ma garçon qui to quoi. Lucifer abisa luli yo benga ye. Ton camarade na mona bi oh merci ozipe mupa ya muso na pena kena. Pour accomplir mission. Mais comment il y a qui pendant là les selon yo betité. Mais tant au moni ka mutu moko aye bana nza balbi même dans l'église au moins. Papa j'ai cherché le monde, j'ai trouvé ça dans l'église. Mais il a parlé de la réalité. Mais la église et l'autre peuple on a un monde satanique, mutu na mutu biti akenda yeba. So la biti te ba opé sur le. Pardon.
toi na kati mokili toi na deux mondes kaka monde moko elukaka bato na monde mosusu elukaka bato te tokomi na hôtel tofandi natali kamba mongo absema seconde tovandi olingi na pesa onyami soko ozwamba même mondimi na bureau na yo omonika bani c'est l'aventure na peso chenette eloko nini elakisi oke oyo nga nalati eza chenette bana nzambe pourkoi olingi eloko oka moto alati yo mpo lata mpona nini mpona nini monde etenebo etambolaka bongo te eza bien organisé mais en désordre eloko nyonso kosala ezala yo fo tunela ngo eza na bato ebele batambolaka bakomandaka vi na bango na télécommande mais bato oyo oyebiki namona bango kuna na bomoto mpe boyende na bima na mokili namona bango le président Mobutu. Nous les Aïrouanais pour nous aider le peuple Zoba. Tout ce que le président Mobutu disait ici, qui a contesté. Alors, moi, je suis qui n'a réussi, ma sœur est là. Alors, talent n'a pas dit, mon vipère, mon quoi. Tu termines la fenêtre, tu as un étage, la fenêtre, ce que tu as dit, tu as dit, Nebisie, tala. La bonne balance, vous avez beau monde na chine longi nanga na che tala. Dona simbe le longi na che tala. Dona yizu maile na ina sani na boîte yango. Alors tant nous zo maile ne na bengi cimetière ya Gombe. Na bokoti ni langa tombo moko te comme magasin. Balinga na tombo moko dans l'espace et comme magasin fiabi. Magasin kitoko lobi na boîte ko somba. Ongane to aki mission funa kende na deuxième monde mobimba na 18h. Naolia bakiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui. Alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko, yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai, mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko oli awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozika biloko oli. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suisse. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe
ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Kokoma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante elobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le Nazarien.